avancer pas mais il pas de moins le bateau ça allez les moulay maman moulay na beta ikazoni na vidéo bon nakopesa nzambe nanga merci beaucoup parce que yende muto a permettre après nakopesa pe ba parents nanga parce que so bango babotaki nga te Star na bino DiCaprio alinga mona ngate malgré ba parents bazate bakufa bisika bazali ba pema na kimia en tout cas vraiment ba fan nyonso ba maman nanga nyonso bazana poto na bosante maman Bibiche wana vraiment na opese merci pour na ba conseil pour na suivi na e nde poto ko matinde to komi boye na maman mesdames kuna donc vraiment ana smoking donc vraiment ba merci à trop ba courage donc ba façon na bango ba pesinga ba conseil na façon to zaiki na bango na ba prière bazo sunganga yango nde likambo ekomi boye merci beaucoup bata théâtre na muto théâtre te soki éducation eza par rapport ya bisiko uteli eza ka bongo pour ko bala muto muso aza muto théâtre te mamoni se minde étoile ko bala muto muso aza muto théâtre mais atio vraiment na kati donc azu théâtre na tie pembeni azu ya lobi pe ya ko aza mama nanga nga personne a trouvé que waza papa nanga mais bata théâtre baza bavanture bato ya basala pe baventure baza mais bato ya logique pe baza loko ya DiCaprio za logique makasi yango na tingami nanga La mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Lokola Dawidi, loko isi ba pete, de ba capacité na biso, liboso na yo mosantu. Okisa liboso ngwene na yo, ndiko tombola kombo na yo. Ozali mosantu, mosantu, mosantu. Kolona belema liboso ngwene na yo ya bokonzi. Ona kokumisa kombo na yo bosantu bonzambe na yo. Ozali mosantu, 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 masiya yo kumama. Ozali mosantu, 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 masiya yo kumama. Kolona belema liboso ngwene na yo ya bokonzi. Ona kotombola kombo na yo bosantu bonzambe na yo. Ozali mosantu, 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 masiya yo kumama. Ozali mosantu, 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 masiya yo kumama. Obongi na nzembo, obongi na tembo, obongi na nzembo, obongi na tembo, mosantu ya lola ya mayango, obongi na banzembo, obongi na lokumu, obongi na banzembo, mosantu ya lola ya balongo. Reconnaissance à motema na ngai obongi na nzembo mosantu na lola ya mayango obongi na banzembo obongi na lokumu
Et l'autre mécanisme est daté. Donc, il a bien compris. Et l'autre, on est pas dans l'eau. J'en suis pas le mieux pour moi. Et vous allez rapporter. Avec eux, il y en a pas. Quand Christ était sur la terre, il avait toute la plénitude de la divinité en lui. Ainsi, que cela ne fasse pas de toi un orgueil, mon frère. Donnons toute la gloire, l'honneur et la louange à Jésus. opesi baprofesi malamu ndeko ezalisi yesu mesika lofundu ya moto ezali wapi na makambo yo mignon président mignon ah batika yo mon président na nzembo Bota babili Então, bom que diga zate. Não me chama Petit, o craquant no botar ba bebê. Somo. Ouvi na machine te. Ok. Tuna ilunga libanda.
ezali biso neka balakisa biso nga kata bambali soki kaka mpona nayenga komipesa na coiffure homme te na ekamba balakisa biso nyonso bosi kotande boye boyo na papa napesa mpe natika boye kangelanga ngolo Last one. Hey, go ahead with it. You're more. Non, non, ça. Vamos sair usando.
Depuis des semaines, il faut aller à l'église. Ça c'est qui? Boluki mungongo. Wale kimera anya teloko. I love you, baby. Oh là là. En anglais. Oh là là. Si ça on a bimba. Ça quand tu me regardes tu volas d'abord ce qu'on a dit. Mais ça dit. Ah, na biloko frère ko bezate. Na biloko wana. Frère moko bona bomba kango. Ouais, comment on Nah,
jour na yambaki yo nakanisa yo lokola lisano metala lelo réalité voilà en tout cas bopema na kimia couple na bino qui est toujours liboso na komo ensemble il faut ça ben vite nous nous bengeli biso parce que artiste là moko ya bayebani baikoni mboka na biso et je ne crois pas que robot ça ba maman vive ya artiste va tiga biso parce que lobi na ba maman maman à Caro ozali bongo maman ya mobile plutôt j'allais dire moi si papa na biso Doudou Ngafora est-ce que vous pensez que robot parce que papa Doudou ça la belé na vie na yo artistique voilà oh maman j'en ai tout pas parce que tu as les 0 mètres ok mais sauf que na kabula ki mo bato na lingaki coutumier akomusu bazala me rédiger na to ko kotia parce que il dit fête coutumier za fête famille Ngoma et maman Madongoma depuis la Suède. Je sais les pourquoi ça. Vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés, l'artiste. Félicitations. N'anglais balobaka. Congratulations. Donc Zambé a fait davantage. Et c'est maman la biso. Honoré maman la biso. Maman Sifa. Donc abo télévision maman passe et belé n'engel passe en zone. Voilà. Jouna yambaki yo nakanisa yo lokola lisano. Metala lelo réalité. En tout cas bopema na kimia pour la bino qui est toujours liboso na komo ensemble. Il faut ça Ben invité nini we bengeli biso parce que artiste là mon père bayebani baikoni mboka na biso. Je ne crois pas que robot ça va maman vive la artiste va tiga biso parce que lobi na pas maman maman à Caro ozali bongo maman ya mobile plutôt j'allais dire moi si papa la biso Doudou Ngafora est-ce que vous pensez que vous bien parce que papa Doudou ça me belé na vie na yo artistique voilà oh maman j'en ai tout pas parce que tu as les 0 mètres sauf que na kabula ki mo bato na lingaki coutumier akomusu bazala me rédiger na parce que il dit fête coutumier za fête famille dans famille comment qui biso to lingi to sala fête coutumier biso mosa voilà la question short donc fête to sala mo za de famille ko sala fête parta ka sibi famille bazo biso de di yo amutaba donc surtout vite kota na tous les défaites na yo ba to musu ko beng sa ba to sauter tout ce qui est obligé biso coutumier za la biso yo le gars quelques mots ba to ndambu ko ba ko ya ba se présenter na coutumier comme ça na religieux to ce qui est bino wana donc mon même ba président Saïsaï ba président Radi Sobe ba président Caleb tous les présidents tout ba wana tout est likolo na bisaki bango ok bino to temeno na religion ok religion de wana pena to moi je remercie Mara na ba o ba soutenir par rapport à l'activité pour te dire parce que c'est une grande activité et cérémonie oyo il y a mariage civil c'est pas de tout le monde voilà c'était pas tout mais peut-être ils ont rapide na vraiment j'arrive 9 de 7 8 et na robaka code international nzambara kama moko ya rap na mtoke smoky code international la reine de l'île mesdames la reine de l'île et maman Bibiche papa Gauthier donc vraiment maman Bibiche yo no lingo taru na lingo tango pena na TVT po yo no tango na mabonde mama Sifa otanga yo ne era ochali pumuna si parce que soki tozapena lelo tozali grâce à maman Bibiche tozapena na
na tata mwasi na biso azali awa toza na irepine azali mpe artiste comédienne malgré atinga na ye mais moto akalakana mpe na théâtre bato basili voilà mais oyike bato bakasano tia maboki bakasano ti théâtre moi bisou na mère donc totiki bilo bato wana bavansi pamba alingi mulai mama mulai na beta ikazone na video kala mona zimosa mnene na video mona ngasiko ya mnene pia mulai non chaussure na donc zol bara ke c'est vrai l'homme a obéi à l'ordre de Dieu, l'homme a obéi à l'ordonnance, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Où est tournage de oui artiste Jean Tcheko. Et je vous promets que l'ambiance ce soir, nous devons honorer ces couples. D'abord DiCaprio, c'est mon frère. Et moi je dédie cet événement à Yafio Tungoma et ma maman Dongoma depuis la Suède. Je sais le pourquoi, je l'ai dit parce que c'est le père artistique de DiCaprio. Et là, Sifa La Rose, c'est aussi une ancienne artiste comédienne, formée aussi par moi, votre père, artiste présent Tcheko. Mais Lelo, je suis dans la joie. Donc, dans le lotil 19, ce soir, vous allez vous allez donc félicitations à vous. DiCaprio, mon frère, collègue, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce soir, quoi. Nous avons le coup, nous avons contribué de près, spirituellement, moralement. Mais ce soir, moi, je vous promets qu'il y ait l'ambiance. Voilà, bonne chance. Merci. Bébé, mais bébé, ezalaki faute yanga te ngambe bapesaki nga adresse kuna na château rouge. Je suis allé pour nasomba produit wana et puis nasombi yango nakotikaka bato ya bikolo au lieu komisa système 5G et comme si système 1G nakokoyoka kutu na soni ya kosokola na baninga système ekomi mochoki. Voisin, oui, voisin. Voisine, vous n'avez pas acheté le bon produit. Avant Osoma, produit Awatuza, rassurez-vous que vos bengi maman Nicole. Mais parce que soit qui est un téléphone, batou ko ba tekeli biso produit sans étiquette et puis baza bato bikolo. C'est là. C'est ça la bonne potion. Voisin, au fond, il y a mémoire. Au peigninga. Keba, ba pirate, ba komi ebele. Soki obengi man Nicole Malone, ayami na téléphone, ndesomba. Soki ayami ote, kosomba te. Voisin, moi j'ai réussi. En bon, qu'est-ce que tu veux faire? Chez toi là-bas, il y a des pamplemousses. Mais chez moi ici, c'est le plateau de Batéké, mon frère. Plateau de Batéké à Franck, le fond mais le vrai est là. Produit Awatoza, original chez Manicole, Tokende Mosikate, Kaka chez Manicole. Produit Awatoza, c'est une potion magique faite à base de plantes naturelles qui répare le vergeture, augmente la taille du pénis, de sein, arrière-train et mollet. C'est aussi un produit aphrodisiaque. Manicole Ndekolo Masolo. Nganga ta formé monanaye, abombelaka esekele moko. Bayibi outillage, babosani artisan. Mama Nicole yaga, 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 Manicole yaga. Motema ezoka kaka. Lingua, Sia. Sisi, appelle-moi Fernando Style. Likolo ya kobanga kanyoka ye nakomi kobanga na singa ye motema na ngai baby Ici à Matata. Tu as brisé mon cœur ta fanny c'est non, non, Piron qui t'emballa. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu philosophie. Tu es parti mon cœur sans vraiment me prévenir. Tu m'as rendu
kanyoka ye nakomi kobanga na singa Vraiment mpona kobanga deception nakomi kobanga kolinga ye